en concertation, depuis en préparation, nous avons empêché qui bango azalité, na Congo pe guerre ezalakité, ou ko empêcher bango ko siège à ezalité. Parce que na tout pouvoir, toute opportunité ya kosala yango. Mais tant que bango ba l'exhibition image ba l'exhi yango lelo, donc ce qui veut dire que non, eza pouvoir mo ba pesi yango na balabala. Et que c'est quoi balabala ba na koluka solution. Et cause pour laquelle il y a un moni même expatrié comme sollicité pour nous sa bango makanisi ya ko lukanzela ya ko décanter situation parlement ce programme chef de l'État select isengela ke bebilo kwana nyon surtout ezala pour ne fisque et ko pesa e mayele pe aluka ba moyen ya ko bongisa pour na été peuplé à la malamu ya ngo moni grève ezali na place nango mais ce qui grève ezo ko tenir compte ba grève ezo tenir compte na ba circonstances oyo mboka to pe mukilezo le kanangote wana ba grève wana ko bonga masiko ko boma lisusu ya makasi par rapport ya o etikali so abuo pia Francis Kalombo koloba na mboso te na ngonga wana Fayulu koloba na mboso na ngonga wana te parce que makamu nyonso tout écoute ce quoi pina cour conscient parce que bino moko pe biso moko tolobi ezali la haute cour ou azotala makamu nyonso tout oyo eza kotambola to pe eza kotambola te na constitution eza nde ba prérogative ya bango mutu moko te aya koloba parce que confession religieuse ba exercer pouvoir na bango te logiquement ndenge ba pesa ki bango confession religieuse ba trahir na mission na bango bo excusez ngai ba kolanda ngai eza opinion na ngai nazo partager yango na mutu te eza ngai moko ba trahir tant qu'analyste soki constitution na biso et pesa ki bango pouvoir wana ya ko bimisaka président ya seni ngana ko senga mokolo révision constitutionnelle ekozala balongola loi balongola ngo. Pourquoi? Parce que batu bakanisa que soki potopoto ekoti entre bayi politique bo bazana pouvoir na bo bazana opposition pouvoir moko centriste o ezali neutre yango ne mutu eko ya kopesa kanzela nde batu ba constitutionnaliste na ba union surtout bakendaki na San City bakanisa ka ndenge wana yango balobi que non poto zwaka ba élection moko na présence ya CENI o ezali crédible et apaisé. Il faut que l'ango ba confession religieuse. Yango wana ngai na likanti nanga. À moins que na tapé à côté ba juriste bazali ba constitutionnaliste bazali, à moins que na tapé à côté. Na likanti oyanga na monaki que le président de l'Assemblée nationale, notre autorité morale, le patriarche, a joué toujours sagesse na ye oye abande ko jouer banda na bureau d'âge. Que si ya mbilinga moko boelingi ko banda ko lobisa batu, il se référait directement à la Cour constitutionnelle. Il s'est référé directement à la Cour constitutionnelle pour Cour constitutionnelle atteindre à ceux qui ont coupé Sanzela, bango ba kende na ndengo wana pe coupé Sanzela te. Sagesse wana nde nazo senga na mokonjo yanga. Mokonjo ya biso ya CRD. Mais la confession religieuse ba pesa yango confiance pour dire que bango bazali ba ya Nzambe. Bazalaka église au milieu du village. Mais oyo confession religieuse autozali nango et démontrer ce que veut dire bazali d'office ba démissionnaire na pouvoir wana constitutionnel o ba pesa ki bango. Donc erosenga constitution na article nango wana faut ba revoir yango. Ouais. Et ça surtout une particularité mo ba monaki nango ba confession religieuse yango ndeko rassurer. Ça ne rassure pas. Ils ont rassuré. Bienvenue na ba très cher internaute il y a Info Plus. Merci na ba abonné fidèle na biso. Ngabino Mustafa Malembene na ibsarabino ke bon mesana nangai bayanga bazala kawana côté cimenté pona kolanda mayenyoso yo biso to diffuser la ka bayenyoso baza ba abonné fidèle na biso na baye ba pona kolanda biso et puis tozo ebisa ba o nyonso bazana no abonné te na Info Plus bo s'abonner pona kolanda ba émission ba actualité de l'heure par rapport à ndenge mboka na biso tambola to nakobanda boite sans que na remercier ba oyangai na sima caméra ndeko Elie Sampu à mon vieux Babi Mboli agence Badem Yakabo Mwamba autorité morale ya bana Chango Ravel Boyenga
lelo tozobeta masolo mayematali mboka tozobeta yango na nani tozobeta na moko ya batu oyo pe baleka déjà na info plus o azali cadre ya CRD nde tozobeta na ye masolo oyo etali mboka tozobeta union sacrée tobeta masolo etali seni tobeta nyonso yo ezo tungisa mboka rentrée scolaire yango yo grève toté pa ya ba enseignant ba nouvelle unité tobeta masolo na mola ntimba oyo na lobiki azali cadre ya CRD oa kwebisa biso lisusu CRD lobi nini na ende tobeta masolo mayematali mboka na koleka na kopesa ye mbote mola Mbote mingi ndeko Mustafa. Boni santé. Santé ezali malamu. Santé ezali malamu. Toye tobeta na yo masolo mayematali mboka na annonce nango landi déjà lelo toza na union sacrée oyo bino pe boza na navire wana union sacrée zotambola boni. En tout cas, merci mingi pona mutuna na yo. Na oyo talibongo union sacrée ndenge oti kotuna mutuna na kanisi union sacrée za kotambola malamu donc bo elongo bani ezo tambola malamu autorité morale ya union sacrée azali malamu na kanisi soki otali na bitando minene ya télévision okomona ke mokonzi ya union sacrée aza malamu pe azotambola na ndenge oyo ye a souhaitaki kotambola na yango pe kotambolisa mboka et puis ba oyo nyonso tout pe bazali nzinga na ye o bayaki kosangana na kati ya likanisi na ye ya union sacrée bazali pe malamu bazali kotambola bo elongo bani mingi oyo azali surtout mingi ko kengela yango na tango oyo mokonzi to pe autorité morale azali ko kende kotambola na ba dossier minene ya mboka na intérieur na libanda ezali bongo papa to pe excellence président ya assemblée nationale Mbosso Kodiampwanga Christophe que je salue en passant donc ye pe azali malamu pe azoko contrôler musala ya autorité morale na confiance ya PCA malamu mingi. On a contrôlé mayematali union sacrée na confiance aux autorités morales appréciées malamu mingi na bosani ko na lekimwa mbangu o signalé na batu CRD o ezali parti cher ya président Mbosso Kodiampwanga oyo yo zali cadre CRD la kisinini pa poto leka na émission na biso. En tout cas na lombangu mingi CRD ezali oyo tolobi convention pour la république et la démocratie donc lisanga oyo esangisi bato nyonso tu pona maye oyo etali bongo démocratie pe maye oyo etali bongo ekolo oyo tozali nango kaka moko oyo Congo nde wana ezali bongo parti politique ya mokambi ya Assemblée nationale excellence président Mbosso Kodiampwanga Christophe oyo bongo ngana zali moko parmi ya ba cadre minene ya parti politique wana donc CRD zali parti pona mboka pona bana ya mboka et pona avenir ya mboka nde yango wana nakoko yebisa na bato oyo etikali soki bakoluka kodécouvrir yango bakozwa ba référence na bango epai nga nazali kokutana na bango pe kopesa bango na hiérarchie na biso ndenge fonctionnaka po bakoka koyeba mingi pe na mozindo parti oyo ezali parti ya monene oyo ezalaki lokola komonana te na kati ya sous ombrage ya mokonzi monene mais lelo oyo Fachi to pe président de la République oyo communément na Kinshasa babengi Fachi Beton aye kosenga biso ke non bozala sous ombrage te bobima po tosala mosala yango sikoyo na mpwasa yango wana moni parti oyo emonisami pe eza komonisama sikoyo ouvertement pe ezosala makambo oyo bamingi bakanisaki te ke yango ekokosala. Soki natunaki union sacrée ezali par rapport ya ndenge olobi que président Mbosso
Autori Kolobazali capitaine il y a Union Sacrée, il y a un bâton et un commandement, il y a Kota la Matali Union Sacrée, lobby, Tobe Talon Masolo ya lobby, Oyo Bozalaka Nangambo Mosusu, les Lobozana Union Sacrée. Chance wana changement wana pana bino moko et lobby que non kuna peut-être bomona ki tozai bozaki utilité les lo bomoni moi considération yango bolobaki bokatsanga buto ndenge nini. Bon, en tout cas, ndeko na kopesa moi éclectiquement moké na point wana. Koza na biso na ngambo ya kolobake boza na ngambo peut-être na côté ya Union Sacrée. Ndenge to utaki na FCC que kuna peut-être tuzalaki utilité mais awa ndesiko to yeko koma utilité et kozala bongo te. Ce qui mutu azui conception wana ache yango na kata mutu examala mupenda te ozako kitisa valeur ya effort nyon surtout oyo autorité morale ya biso ya CRD excellence Mbosso Kodiampwanga abandé ko sala na kati ya FCC. Donc pas seulement que FCC mais AMP, MP et ensuite FCC. Tout ça qui est utile na kati ya AMP, MP na FCC. Tout ça qui est utile. Tout ça qui est très utile. Parce que l'autorité morale il y a CRD na kati ya AMP, na kati ya MP. Tu peux na kati ya FCC abandaki ko jouer rôle très important. Imaginez-vous ce qui na kati ya plateforme. Moi nungu ezali. Moi poto ezali. Et que mon konzi numéro 1 ya plateforme. Toujours benga lelo bango lokola ba autorité morale. Azoko zwa téléphone na ye pona ko benga yo. Watu na yo. Nzela nini oyo okoko lakisa ye wa tambola nango makambo ezala bien. C'est ça ce qu'on dit l'utilité de Yangoana. C'est ça être utile. Vous allez utile les attendez le lobaï politique bazo kanisa so ba pesio poste ministériel ndo comme utile. Mais Yangoana bato ebele ba wanda ko kanisa question nanga pe kozala Yangoana bato ebele ba wanda ko kanisa que non apparemment bino président Mbosso azala qui vraiment pas utile ba opesi bino ba vice ministre par après ba ekoti kabino ba il était utile. Il a été utile. Papa moto abundi bitumba pona mboka oyo depuis deuxième république. Il n'a pas lâché jusqu'à l'ère du jour. Batuming baebaki politique te baebaki peteke bakozala ba politicien. Lokola na lobby lokola neti ba misusu ba lekaki na ba TV pour citer les noms ouvertement parce que eyebani ndeko wa lokola Francis Kalombo. Tango bazoko loba pona président et Assemblée nationale pour na makambo etali seni. Ce sont là des gens qui ont la politique. Mais le vieux, le patriarche, qui déjà politique. Et puis, azali école, il y a politique. Pour Namboka Oyo. C'est pour dire qu'il a été utile. 4e vice-président na MPR, na 2e République. 4e vice-président. 11 fois ministre dans le gouvernement, il y a 2e République. Et puis, dans la majorité présidentielle, il y a Joseph Kabila. Dans la 3e République, il y a stratégie, il y a majorité présidentielle. Voire même élevé au niveau, il y a comité des sages. Dans la majorité, il y a Kabila. C'était un homme très utile par rapport à c'était un homme très utile. Ouais. Donc même dans il y a FCC, tout ça qui est vraiment utile. Parce que le président ou bien l'autorité morale, il y a CRD, il a été beaucoup plus consulté par l'autorité morale. Et puis, dans le conflit interne, il a été beaucoup plus sollicité, même par les amis. Soit
à travers le Parlement, où il y a un siéger, ou soit en dehors, il y a Parlement. C'est vraiment utile. Mais, moi, je suis gêné un espace libre pour exercer la potentialité politique au Azala na yango, et qu'on léser bango, et puis qu'on réduire bango. Il y a une guerre interne, apparemment c'est comme si, et puis la politique, c'est comme si ce n'est pas un homme utile. Mais en réalité, c'est un homme très utile pour la République. Et yango on appelle sous moni que tango des bandades et salami na kati ya FCC en commençant par l'autorité morale ya FCC yemoko. Hein? Des bandades tango et salami et comment qui que non voilà mutuna mutusiko il faut à la position ni oye akoki kozwa pour ne fisque ba potentialité oye azali nango pona mboka akoka ko pesa ngo kaka pona mboka et que ne inutile maté et yango no moni que notre autorité morale, le président de l'Assemblée nationale, la potentialité nae a gardé qui en très bien, lors il y a des bandades, et puis il est arrivé que non, le futur homme fort de la République, Fachi Béton, a eu senga que non, j'ai besoin de travailler avec l'expérience, il y a excellent Mbosoko Diampoanga, Christophe. Niomoni, autorité morale au Yabiso, le président de l'Assemblée a eu une réserve surtout à Zalakinango pour protéger la potentialité et la salité et la mise à la côté de ayo kondimasiko yo kosunga mokondi ya mboka pe kosunga mboka na initiative oya kozana kati ya union sacrée eza confronté au bomona ki non par rapport ya sika bozalaki ne ka tozo loba oyo loba maka. Par rapport à Isika o Bozalaki, les lozo répondre bah ignoso bazalaki na ignorance bah ezalaki peut-être bon monité que qu'on a vraiment tout qui soutien n'enge des bandades de salami to lukamwa boué de sauvetage to katisa ngambo kuna po tozo kende déjà na ko chavirer place ko zala li soute to benda moi moniama po tozo ali susu moi force yango bokatisa kimbango na union sacrée te mokonjo ya biso excellent Mbosso azala pona au moins dans le bien wa serre des alliés pour la République les alliés convention pour la République et la démocratie. Tant que République est alliée, la serre de parti cher à l'honorable président de l'Assemblée est cosindaté. Tant que République est alliée, n'a pas besoin ou est alliée nango. Le président topé autorité morale n'a pas cosinda jamais. Il y a cosinda pour nanini. Pendant que mbokande yango n'a besoin nae. A cosinda ndenge nini pendant que makambu ebele oye ayebi po ya zanango yango nde muteko sunga mboka oya cosinda ndenge nini. Donc on n'a jamais eu peur ya kolobake non voilà parce que kuna komi boye yango nomuntu sauter avant to benda monyama pour ne fils que to se retrouver non. Je vous dis un sage ate pagate sage basomba kaye na mbongo sage amite kakaye mogote ande ko Mustafa sage amite kakaye mogote sage basomba kaye na mbongo sage balanda kaye baluka kaye place ya azali tokimaki mbongete ke tokozinda te mais mokonza mboka lobi consultation ça qui on a kati RDC alobi consultation na kati ya consultation na baye oya consultaki eza na baye oya consultaki bango directement et mona na kati ya betandonyo surtout ya média na biso na baye mususu oyo pe a consultaki bango sans que baleka na kati ya ba média oya ya biso oboni que programme na ye ya consultation c'est sili mais ba consultation mususu e continue aki oboni alors mokonzi mboka tango azo consulter bato nde yango biso toye ko se retrouver na kati ya union sacrée ezalaki te que to kimi kuna mbonge poto ya koluka ko se sauver na kati na non c'est un grand parti politique oyo ebimisi pezo ko bimisa bato ebele eza pe na ba ebele oyo yango ko bimisa nanu esilite
yango monde tozo bangate to kimaki pe lokote to yakinde kondima pe ko l'accès ya solo ete CRD azali pona mboka et pe azali pona kosunga mboka na ba union surtout bazali na likanisi ya malamu pona mboka lokola mokonzo ya biso autorité morale ya biso ya union sacrée excellence président de la république Félix Tshisekedi Tshilombo ndio muntu yaki pembeni na ye pona koya kosunga yaki pona kokima mbongete on les a makanisi ezali trop bas pona biso CRD ezali makanisi ezali trop bas ba nyoso bazaki na ignorance par rapport ya oyo ba makana ba cité yango biso ka tutuna kama ba question na biso lelo yo président Mbosso tolobela yango toujours mon lokola après campagne na ye oyo déjà a signalé na bato que candidat na ye 2023 ezali président Félix Tshisekedi abandaki na Kaluka tomoni na Tchangu azoleka question na kozala azoleka kaka na ba temps oyo tozoka na ngambo wana ya bandeko ya lamuka ba oloba peut-être marche ba ebi que eza nde balobaka ya makamba bampangi akende kokataka déjà singa wana ke côté wana bolanda te boya koto ekozala bongo te stratégie na bino normalement ce balobi stratégie ekozala lokola peut-être déjà tokomoke na suka parce que stratégie soki bokomola sa stratégie polele donc c'est que déjà bokomoke na suka yango moni stratégie bokomo poste stratégie babimisaka yango te stratégie babimisaka yango soki bosi bomoni déjà que non tolongi déjà likambo tobanda koluka nde bobimisi stratégie oyo ya biso ezali stratégie te ya kokende koluka panda ke bandeko ya lamuka bazokende na esika boye yango wana mpe biso mpe tolanda bango kote kuna te programme ya sortie ya autorité morale oyo ya biso ezalaki déjà établi problème ya sortie ezalaki déjà établi ce qui même na ville ya Kinshasa na gouvernorat okomona na gouvernorat bakoyebisa yo quand est-ce que baye oyo ya biso précisément jeunesse oyo ya biso ya CRD oyo ezali coordonné pe dirigé par maître Trésor Tombo baundene okomona asi alekaka kuna pona ko déposer demande ya ba manifestation na biso oyo sala ngo na place ezali bien précis alekaka déjà avant que to lamuka ya kobisa makambo na ya kolobake no yepi ya ko marcher to si to leka déjà na ville province ya Kinshasa pona kolakisa déjà que non mokonzo ya biso alingi abima. Pourquoi? Parce que tu es sentir moi nungu moko boye na genre ya makambo ndengo zolo bake mokonza zolinga ko se sauver yango zo sala biloko moko boye. Donc moi nungu moko boye zaki na kati ya mutu ya bandeko mingi ya ba opposant na misusu pe bazati na kati ya assemblée ba zoko ko respecter personnalité wana te o bacheli bango na kati ya nani ya bureau ya assemblée nationale yango to baki noté mokonzi yoza mokonzi abatu oza na bato ebele oza parti munene parti national normalement il faut bato bamona yo pe bamona pe bato ya yo yango no mona sens wana nde mokonzi alobaki non en tout cas proposition oyo ya bino eza malamu eza mabete tolobi kende to bimisa yo comme ça peuple ya yo ayoka yo peuple congolais ayoka yo surtout le peuple ya Mbosso ezali peuple kaka oyo ya parti politique na bisoté Mbosso c'est une personnalité il faut batonyon surtout ba imboka ba yoka yo mais moi particularité ezali mingi bandeko na biso ya côté ya Kwilu na Kwango côté fierté ya président Vandeli ya zokende mingi côté otoyebi ke bato na bazalaka mingi te mokonzi abimaki na websa yo mokonzi abimaki azaki na Congo central parmi ba sortir mokonzi na Congo central eza bandundu te mais oyo eza pe grande bande oyo battre record eza Kaluka na Tchango mais côté oyo monde balobi ke batu na yo baza mingi parce que ndenge tozali awa tozali batu ya batu mais en particulier tozalaka pe batu ya batu moko boye bon je ne pense pas que moto ya ndaku na yo akoko linga yo beaucoup plus koleka moto ya balabala
to pe mutu ya libanda mutu ya koyoka yo mingi nan liboso eza mutu andako na yo par rapport ya bato misusu bazana mwa musika na yo yango moni soko lobi en terme de record na ba place o to so nyati wana mingi ezali bao bayebaki ke non les grands qui simbi ndenge to linga kobenga kisimbi ya kwango di patriarche Mbosso azana bato oyo ye asalisa mingi na kati ya ndako ya ye na Bandundu na kati ya libota oyo ya ye na Kenge to pe na kwango ti misusu na kati ya Kinshasa wa misusu pe balongwa na province baye kolanda ti na kati ya Kinshasa baye kovanda ti na kati ya Kinshasa batikaka ye te ena bakwe o bango bazali balinga koyoka pe ye mingi yango no moni que non président abimaki sur demande abimaki pona ye mon côté pona stratégie ya ye mon côté abimaki sur demande tango batu bayoki ke non mokonzi Mbosso batu bazo minimiser présence na ye na kati ya parlement batu bazo minimiser présence na ye na kati ya union sacrée c'est comme si aye na apport mon côté en termes de population yango moni biso bayaye ya politique to lobaki non to kovanza sous mokonzi te il faut totelemisa mokonzi to bimisa mokonzi pour la réponse ya baye o bakanisa kiki aza muke to bimisa ye siko ba mona ye pour ba ko pe ko utiliser oyo ye azali nango comme ba potentialité en fait que makambo ke nenenge yango esengeli ko kendela yango no moni ba base na biso lokola na kanduka esengaki ke lobi ke non te boya obanda koto donc biso même na Delvaux première sortie elingoza na Delvaux selon cartographie ning to salaki ezaki sortie à Delvaux kaka ne siko tozali nde sika oyo ba réunion ya fédération bane ko salama pour ne fiske to yambaye na première sortie na ye nanu awa ya stratégie na kati ya Kinshasa to yambaye awa na Delvaux mais Delvaux erataki suite ya programme ndenge ezalaki beaucoup plus inséré yango moni tokendaki na Kanduka et puis tant tolongwe na Kanduka tokei na Tchango tokei na Tchango parce que Tchango ezamba liboso te depuis MP tozala na Tchango to fréquenta Tchango to municipal on to sali municipal c'est pas la première fois tozala déjà na municipal j'ai même des épreuves même ba archive ezali donc ezali ba fiefte oyo tokendaka kopesaka rapport tokendaka ko manifester confiance na biso pe attachement na biso na ba fiefte wana oyo déjà tozali déjà habituellement connu et puis ezali bandako pona biso alors avant que boke notonga ndako mususu na libanda il faut bobona ko embellir pe ko bongisa ndako ya bino moko bozo vanda katikati nango ndo moni sorti wana to bimisaki yango po baza kuna ba accompagner pe ba lakisa ke Mbosso bazo kanisa ko réduire Mbosso bazo kanisa ke ana asa support mon côté ona mokonzi mboka lo bazaka na signature te président Jean-Marc Kabonde mutako zala azala nde nda chapotaka président Mbosso azani ka étiquette pamba lelo yo mola ntimba zoloba yango te ezali bongo te na kati ya union sacrée makambo wana ya potopoto ya pambo ekwesaki mboka ezongisaki mboka na série ya FCC to ya série ya Kabila biso la discipline na biso ya union sacrée eza ndenge wana te président Mbosso na président premier vice président Kabund bango nyonso tu bazali bana ya union sacrée bango nyonso bazali bakambi ya union sacrée tozo travailler main dans la main avec le respect mutuel et puis na ba expertise oyo mutu na mutu akoye nango pour apporter un plus pour que programme ya chef de l'État ezala quand même programme moko satisfaisant pour la population na ye et puis yango nde to senga la population apesa mokonzi ngonga po akene nango na 2023. Oui donc yango moni ezaki ke non parce que il faut bayokaye population na ye bayokaye et puis pour to kwa kozala sûr et certain que non voilà ndenge toko ko sala po to pesa mokonzi mandat o ezoko ya 2023 donc aider mokonzi dans le façon que musala o azo kanisa ko sala yango pona mboka ako ko continuer en 2023
yango no moni nde moni ba sorti auto bana ko sala wana eza mingi mingi na makasi pona ko renforcer na likanzi wana. Merci. Ils ont déjà au bandeko mingi bazaka na ignorance par rapport ya onyo sur le bamaka. Le cadre ya CRD azo ko répondre par rapport ya ba mainyo soto kaka na ba quartier ba rumeur onyo sur circulaka molantimba aux congolais. Les loyo toza le 4 octobre aux alliés rentrée scolaire. La vision à président de la République qui ou toyebi qui a gratuité enseignement. Comment on a les loyo classé zombie bah ndekumusu bazolo ba que il y aura de grève ndenge tozoyoka et puis na ba école mususu to moni vraiment mouvement égalité et donc analyste politique et puis membre de l'Union sacrée dossier enseignement na mboka na biso ce qui okoza na mwa ya koloba ezotambola ndenge nini pe makanisi na yo etant que congolais ko bakisa moi un plus. Merci mingi ndeko Mustafa na na mutuna na yo ndenge yo utiko tunangai esengeli batu bayeba esengeli bandeko mingi bayeba batu mingi bazo bosana mutu azali averti l'homme ou azali l'homme averti ezali mutu oyo ayebaka esika oyo avandi pe ayebaka esika oyo avandi zotambola ndenge nini pe ezokende ndenge nini esika biso tovandi pe tozotambola katikati nango eza mokili mais soki mokili na sens moko boye beaucoup plus réduit et comme inde Congo RDC mais le monde na moment où tozoloba le monde est connaître problème moko très sérieux monde entier na kansi même bazo landa même ndenge tozo sola bien obeza COVID-19 eza COVID-19 ba programme mingi même ya mokili eza réduit eza en régression c'est à cause de COVID-19 comment batumsu bakokolo bakeno te bozwa raison ya COVID-19 te mais si tu as raison ya COVID-19 te mokonjo ya biso ya mboka tango aye kokota na mboka akutaki mboka na état nini recette ya mboka ezaki gérer ndenge nini donc pona kobalisa likanisi oyo aye nango pona mboka na ye po ba mboka ba sepela ezaki na bâton magique te oyo koko réaliser yango pourquoi parce qu'il faut se baser na recette ya l'état na recette ya mboka nde likanisi na yo ekozwa ampleur na yango mais recette oyo pe soki recette ezali mabe ekopekisa te na mutu aye ko gérer mboka abimisa likanisi oyo azali nango nde mingi omoni baokanisa balobi ke no voilà mais siko pona bande koloba trop de promesses moins de réalisations. Non, les promesses est basée sur ce que l'homme pense. Les candidatures à volonté à un emploi pour Namboka, yango mutozo mona zo sala ke volonté wana a exprimé yango, a pesa yango promesse pas ya batu. Mais cela ne veut jamais dire que nos promettre batute, ko pesa pe batu, ko la sa volonté na yo te pour Namboka oyo pourquoi parce que recette ezali maigre, ezali médiocre. Non. Zomona. Alors, recette zaki mal gérée, zaki mabe. Yango no moni tango admisi likanti ya gratuité et singela ki batu nyonso to ba sa dere nango o balingi mboka pour ne fiske to kwa ko aider likanti wana parce que aide wana ezali aide ezozonga na population o biso moko to kendo senga ka ba voix poto kende na ba institution ezaki pona bénéfice na bango ezaki peto oya boya côté kuna oya critiquer côté non ezaki pona ko ya ko pesa maboko gratuité et simba pona fiske bana mboka ba sepela bana mboka ba sentir que non kilo bazaki nango ekiti donc ba parents ba famille yaki likanisi malam alors gratuité à l'ère actuelle ni tso kende boye faut ba yeba ke non to kenango malembe na lombango te parce que recette oui chef de l'état assez instruit na IGF a sala musala na ye musala ya IGF yango ne muteko sala ke ba recette et comment
gérer malamu. Et ceux qui gèrent les recettes, on les a gérés malamu. Ils ont qu'un vers le destiné. Donc, au moment mon konzamboka likantsinaye et kozwa support ya malamu pour la réalisation nango. Donc, recette est malamu. Et puis, likantsina mon konzamboka et quoi kozala kokokisama. Gratuité et aux malamu. Mais, le col a ezali constitution mutelobi yango. Puis le col mon konzamboka a se focalisé mingi na point on a constitution pour peuple d'abord azala satisfait, azala assisté, yango moni gratuité et la qui peut ezali eloko ya malamu. Malgré tout les circonstances au mon kondiakuta nango ba Covid-19 ayé ko frapper les sous dur et Covid-19 ayé ko perturber ba programme presque na ba niveau non surtout international. Na ba niveau ya ba programme nous surtout international même na ba programme national au tozanango et comme infecté na ba nani na ba conséquences ya nani ya Covid-19 yango no moni cette année-ci bana bazo zonga na mois d'octobre mais na calendrier scolaire auto banda nango pe toyebi yango ezaka na septembre mais soko moni bazong si bana bazo zonga na octobre donc ce qui veut dire que non programme ezali perturbé dû à nini ya Covid-19 comment. Alors, Covid-19 est affecté quand on a un programme d'éducation nationale et affecté peut juste se voir même dans le système de fonctionnement il y a l'État sur le plan financier, économique ainsi de suite. Alors, les parents ont la capacité il y a besoin de septembre pendant que déjà tu as déjà na monguna moko Covid-19 assez abetaki côté nyon surtout il y a un moni rentrée scolaire awa ezali moi muke na moi ba lenteur et puis engagement pena total ning ba famille bazalaki nango ya kokene ko sombela bana bango biloko ya kofuta ba frais scolaire ba nini eza moi muke na décadence conséquence principale eza Covid-19 parce que y a on dit changer programme nyon surtout mais ba parents ba ko se préparer déjà à partir ya mois de juin tant bana bazo kende vacances ya juillet pour programmer bango les parents déjà vont se préparer calmement sans problème mais maintenant les parents tant qu'on va préparer rentrer ya bana pour le mois de septembre bango bazalaki pe ko futa bambongo ya transport ya bana bakendaka na mois de juillet na mois d'août bana bazo kende classe donc programme na bango est comme perturbé alors ya mona moni rentrer na mois d'octobre et vous allez rentrer dans le mois de septembre. Alors, quant aux enseignants maintenant, le problème il y a des enseignants, ils ont des problèmes oyo, ils ont kakana série à fatité. Ils ont un régime à biso union sacrée. Accord en boudi. Accord en boudi. Ils ont un problème où ils déjà existé. Mais pour que le programme oyo, problème wana eko aussi là, il faut d'abord la volonté. Et le chef de l'État, Fachi, a la volonté. C'est un président qui a donné toute sa volonté pour résoudre les problèmes. Il y a Mboka. Covid-19, on dit ça, et en dehors de Covid-19, vous pouvez imaginer le problème où il y a hérité les sources, ou bien il y a hérité le problème, il y a insécurité, il y a Est. Ce sont là des éléments oyo moni eza na handicap makasi pona eke mokonzi mboka akoka bongo ko répondre positivement. À l'époque tu as dit na ba état de siège mais tant ba lobi lelo ke non parti moko ya mboka comme na état de siège yebisanga i papa même ba investisseur o bazali na libanda bayaka na ba programme ebele bayaka na ba puye ebele yo kanti na état o ezali normal te bango bayaka na ko investir to bango bayaka na ba aide o bayaka na yango tango oke mboka ezali na état normal. Ça aussi la population il faut pas comprendre yango même ba o tozana bango ba fonctionnaire de l'état il faut pas comprendre yango que non mboka ezali na ndenge tozalaki na yango te pour kokanisa ke no voilà volonté ya ko satisfaire bango ezali te non on court derrière des problèmes et des problèmes donc yango no moni ke makambo ya ba enseignant ou ba ko na grève ou ba ko sala bwebwe oui eza droit même l'état a reconnaître yango quand il y a ça ne va pas faut que ça ba mesure moko boye de pression pour que ne fils que bo ke na table de négociation
pour makamna bino ba prendre yango au sérieux ba luka moya ko résoudre yango yango ano moni eloko bango ba kusala soki balobi ke grève tuko boya grève c'est na état de droit oyo Félix aye pour na kotelemisa na katikati ya mboka oyo pe mokonzi na biso na kati ya parlement azobunda makasi pe po état de droit ezwa effectivité na yango ba biloko nyonso to wana ezali litiote eza ko finga mboka te to pe ezali ko détruire programme ya chef de l'état te parce que programme ya chef de l'état c'est là il sengela ke biloko wana nyonso to ezala pour ne fisque e ko pesa e mayele pe aluka ba moyen ya ko bongisa pour na été peuplé à la malamu yango le moni grève ezali na place nango mais ce qui grève ezo ko tenir compte ba grève ezo tenir compte na ba circonstances oyo mboka to pe mokili ezoleka nango te wana ba grève wana ekobonga masiko ko boma lisusu ya makasi par rapport ya oyo etikali. Par rapport au Tigali, to longwa na dossier ya enseignement, qui est avant tout longwa na kolobé la gratuité enseignement, kolobé la financement ya enseignement. Ministre qui basa o aleka qui na parlement lobaki que mbongo ya ram o biso lelo yo congolais tous les la faire ram o tilelo to la solution te et ont continué malgré ministre aleka qui na assemblée nationale o to ebaki que après malobane aussi là alors que mbongo wana ezalaki pour na financement ya gratuité enseignement oyo blelo ba parents bazolela que c'est que l'état congolais ezoyiba biso kaka mbongo to futaka kaka likanisi wana ko pana yo ko zala ndenge nini tant qu'analyste politique. En tant qu'analyste politique, naza lisusu na analyse ya makasi lisusu ya osala likolo ya likamboyo ya ram pour na ministre na biso dinga lekaki na parlement naza suna loko obakisa makasi te. Pourquoi? Parce que ba représentant na biso ba nyataki sete ba lobaki oyo sengelaki ba loba sima ya koyoka ministre na oyo ministre alobaki nakanisi ministre a convaincaki te a convaincre ba représentant ya peuple te donc toloba indirectement a convaincre le peuple te na programme oye atiaki même si a kanisaki que yango ne muteko financer gratuité même si a kanisaki ya kosala nini mais il fallait d'abord commencer par solliciter yango na ba représentant ya peuple et pendant que biso monde tous na majorité na kati ya parlement il fallait commencer d'abord par kuna pour na oye bakeno voilà ceux qui bango ba valider yango ba lobi que en tout cas les kanisi oyo eza malam ekosunga batu bako vulgariser. Donc, vulgariser en gros. Qui déjà sensibiliser, informer, et ça ne bail représentant ya peuple. Parce que bango na vacances parlementaires, bazaka des droits ya kozonga na ba circonstances électoraux na bango pour être bakwa koyebisa na peuple oyo atindaki bango kuna makamnini o bango bazwi kuna na makamnini o bango bakokenda ngo kuna. De tina vacances parlementaires eza yango wana. Mais tant que le ministre a lancé Makambunaye et qu'il y a ici na représentant ya peuple directement peuple a comme ko sibir yango papa même ici les kanchwani zali malam pona kotonga si tout le monde angola nandago hein moi na lingaka sosoti moi na lingaka losoti olambeli mwana soso bongsa olambela mwana soso bongsa olambela mwana madesu na loso po mwana alia biloko yesengo peut-être batuming ba sepela kanango oui mais tant que yango ezo umela et vous allez sous na intérêt de conséquences nango bazo mona ngote yango ezo umela mais mona mwana mso atomoki okuno mona ya tomboki kuna tomboki pa bike no voilà conséquences eloko wana oyo zo lambela biso tozo mona ngote parce que nzala eleki makasi oui alors biloko nyonso to ne fallait ministre a étudier yango d'avance pour que akwa koyeba ndenge na kosola na ba représentant ya peuple pour na programme oyo to kwa ko lancer yango. Mais ba kondala qui est mingi parce que ba lobi que no biso to yebi makambo so sala te to yebi yango te o sali loi kaka yo moko recette kaka yo moko sali ba répartition nango en tout cas na mingi ya koloba te bato nyonso balanda ki plénière wana to ba archive etikali na kata ba chaîne minene oya biso bato bazonga lisusu na plénière wana ba comprendre ya mingi na oyo ba représentant ya peuple to peuple azali kolela na makambo ministre aye kokumba biso na yango. Mais pour moi tant que analyse on a koko sala ministre et singeleki na ye azonga sima na sima ye komona plénière wana ndenge yango elekaki
tener wana o ba représenter le peuple ba tenaki liboso na ye malgré tout omoni tozali na mokonzi ya malamu na kati ya parlement oya bane kosala nyonso tout aboma moto les deux côtés équilibre za les deux côtés que ministre azala lésé parce que c'est une proposition qu'il avait fait hein programme qu'il avait lancé na likanisipe o azalaki nango. Je ne pense pas qu'il y ait place pour détruire. Mais il y a pour donc, toujours qu'il y a un sens positif. Mais, l'étude de la faisabilité de la même union sacrée, fortement représentée dans le Parlement, pour soutenir l'idée. Il y a une analyse dans le ministre Atika Makamouana. Bon, il y a et non elongwa. Ce qui a vu sagesse, on a l'obéli à retirer le programme na yaram. Batou bazan a besoin, Fati Béton, c'est la bango, peuple d'abord, babi n'a pas sepela. Mais bazan a besoin de que non Fati, aya go tobola, pour bana okwea, et bon bana luka ninga go bakisa musu, et comment passe 2023 za liboso na biso. 2023 za liboso na biso, tozo chité. Oui. Ce qui to chité to lobeli li kambo asinité c'est que information en boka vraiment tozo landango malamuté lelo yo dossier ezo déranger population dossier ezo déranger pe assemblée nationale les dossiers seni oyo de promesse ya promesse ba luka ba kutana na mokonzamboka a renvoyer bango kaka isika ba bandaki na assemblée nationale 72 heures utaki kopesama ba confession religieuse oyo ba mesana ko boya décision wana ils ont continué kaka analyse na yo kozala ndenge nini par rapport ya dossier wana ba msusu ba boya ndeko kadima ba msusu côté kuna ya lamuka bazolo ba bozo préparer déjà union sacrée bozo préparer déjà glissement yo ko lo ba ndenge nini. Merci beaucoup ndeko Mustafa. Au moins la politique guerre ezala tango nyoso tu na politique guerre ezalaka na boy nanga kokota na ba opinion ya lamuka ya opposition vis-à-vis na pouvoir en place na boy kokota nango. Pourquoi? Parce que wana c'est naturel. Ezaka ndingo wana chacun est libre de penser. Voyez, même contrairement à ce que adversaire naie topé challenger naie azo kanisa, il est libre de penser. Omoni na politique ezaka ndingo wana. Les gens vont critiquer que non, voilà, bolingo sa la tentative, moko boye, pour ne fils ngebo ko lekisa muto ya bino, bozala la fraude na politiser c'est ça oui donc et lo kwana tosi to mesani nango na kati ya politique c'est pas du nouveau. Sauf que les petits politiciens au bazo que lelo bazo prendre ampleur nango ya koleka na kati ba chaîne télévisée ko alimenter population pour le makambo lokuta. Ne ba mesana ko la population la population moko minère au bako ko ya ko verser na katikati na ema n'importe quoi et puis akoya ko landa bango contenir ba polo bako pesa bango pièce de bière bouteille ya bière bako pesa bango ya moni bango baza makasi mingi na politique wana mais les kambu ya seni ezali kambu ya société civile ce qui le autres connaître retard oyo comme président ya Assemblée nationale avec la sagesse qu'il a abana ko pesa bango report sur report pour tout atterrir. C'est toujours pour apaiser les tensions. Sinon, ce qui toque nango siko na force, toque nango na dengue ya force pour na intérêt au ya bisomoko. Normalement, il fallait parlement, na président, il y a parlement, il y a bureau, bah terminé déjà. Ouais. Pourquoi? Parce que confession religieuse va trahir na mission na bango. Vous excusez ngai, ba kolanda ngai, eza opinion na nga na zo partager yango na mutute, eza ngai moko. Va trahir tant qu'analyste ce qui constitution na biso et pesa ki bango pouvoir wana ya ko bimisaka président ya seni ngana ko senga mokolo révision constitutionnelle ekozala balongola loi balongolango. Pourquoi? Parce que batu bakanisa que ce qui potopoto ekoti entre bayi politique bo bazana na pouvoir na bo bazana na opposition pouvoir moko centriste o ezali neutre yango nde mutu ekokoya kopesa kanzela nde batu ba constitutionnaliste na ba union surtout bakendaki na San City bakanisaka ndenge wana yango balobi que non poto zwaka ba élection moko na présence ya CENI o ezali crédible et apaisé il faut que lango ba confession religieuse parce que la société civile ezali na ba composant société civile ezali na ba composant
ba composant ya société civile ezaka ka confession religieuse te ko société civile nde ba pesa ke pouvoir wana abanda ko bimisa président ya assemblée et pardon président ya CENI ba pesa ke wana société civile mais société civile wana balobi oyo akoki kochaka mokonzi ya CENI il faut utaka na confession religieuse. Mais la confession religieuse va peut-être avoir confiance pour dire que bango bazali bayanzambe bazalaka église au milieu du village. Mais oyo confession religieuse otozali nango et démontrer ce que veut dire bazali d'office ba démissionnaire na pouvoir wana constitutionnel o ba pesa ki bango. Et au sein de la constitution na article nango wana faut ba revoir yango. Ouais. Et ça a une particularité, la confession religieuse, il y a un monde qu'on rassure. Ça ne rassure pas. Ils ont rassuré. Papa, depuis nani o malonga, hein? Depuis malonga ba refusa yango. Toujours confession religieuse. Donc le trouble entre les confessions religieuses. Mais partant déjà dans le trouble wana. Yaronsan Malonda. Qu'est-ce que la confession religieuse nous a garanti vis-à-vis de notre trouble? Garantir le. Donc ce sont là des gens, ceux qui ont commis que Kitiango, elle pas commis organe moko, il y a concertation, organe moko, il y a travail pour ne fils qui baluka dans l'immédiat. Non! Ndenge nini bino ba confession religieuse boyeba kite ke non mandat ya CENI esilaka mandat ya Corneille Nangaa ekosila tango mandat ya Corneille Nangaa ezali en cours ya terme na yango. Ce qui veut dire quoi? Vous devez déjà commencer à se concerter. Yakobanda ko préparer déjà mutu nini oyo tango ngonga ya constitution ezokoka ke bo présenter biso mutu boye na biso kaka mbala moko. Moutoumoko empêcha société confession religieuse était atenaka ba plénière na ye moutoumoko empêcha ngwazate hein balobi un sage voit les dangers de loin. La confession religieuse bazali considérée comme des sages. Il fallait ba monaka déjà que non voilà mandat o ezo sila ezana mutu akovanda kuna ya sika to mi bandela déjà ba discussion na biso malembe tito que ne ko atterrir na consensus ya kobimia komona mutu moko mukolo oyo bakoya ko benga biso balobi que non voilà parlement lobi to comme si on a besoin CENI bo présenter biso ba animateur na yango ko bana na présidence ya CENI nde confession religieuse akosala kaka mbala moko procès verbal na ye atindi ou bien a candidater yango parce que ça sala yango déjà kala a candidater yango atindi yango na parlement pour dire que non on a déjà arrangé presque tout mutakokota ezala oyo or na tango wana ko bango bazo banga ya manipulation ya mutu oyo akokota ekosala penete. Pourquoi? Parce que les rois mutu moko ayebi na que non voilà il faut tocha mutu moko bo ako to bano manipuler facilement librement depuis la tribalisme pas la biso tribalisme déjà depuis Makamba Rosan Malonda bakoza déjà depuis en concertation depuis en préparation mutunuko empêcher ki bango azalité na Congo pe guerre ezalaki te ou ko empêcher bango ko siégeaka ezalité parce que na tout pouvoir toute opportunité ya kosala yango. Mais tant que bango balaxi biso image ou balaxi yango lelo donc ce qui veut dire que non eza pouvoir mo ba pesi yango na balabala et que siko balabala ba na luka solution et cause pour laquelle yango no moni même ba expatrié ba comme sollicité pour na pesa bango makanisi ya ko lukanzela ya ko décanter situation oyo parlement et comme na retard pour na kositsa likambo ya CENI. Ce qui est la confession religieuse, la yokanité, par rapport à Ndenge Makamangozo Kindelepo, horizon 2023, ils ont déjà, et il faut déjà mon cambi à Senya Yebana. Ce qui baki kakana modèle ou bango bakei nango boé, et kozala lisusu mabe mingi na parlement, ce qui parlement, l'objet que nous voilà.
PV oyo komelaki nga proposition oyo komelaki nga na entériné yango wana ezala kwa ndende neti récupération ya parti d'opposition parce que opposition sikoyo akozwa makasi ya koya kolobaka no voilà souhait ya pouvoir. Donc makanisi na bino nyonso kizalaki yango wana makanisi na bino boye makanisi na bino ezaki ndenge to koma place wana omon soki parlement et lobi que non to entériné oyo les six confessions religieuses ba ko proposer yango et pas na ba ko déposer pas na biso et ko pesa makasi na opposition pour opposition ça la ndengwana yango wana ngai na likanisi nanga à moins que na taper à côté ba juriste bazali ba constitutionnaliste bazali à moins que na taper à côté na likanisi oyanga na monaki que le président de l'Assemblée nationale, notre autorité morale de patriarche, a joué toujours sagesse na ye o ye abande ko jouer banda na bureau d'âge. Que si ya mbilinga moko boelingi ko banda ko lobisa batu, il se référait directement à la Cour constitutionnelle. Il se référait directement à la Cour constitutionnelle pour Cour constitutionnelle atala ceux qui a copé sanzela bango ba kende na ndengo wana to copé sanzela te. Sagesse wana nde nazosenga na mokonjo yanga mokonjo ya biso ya CRD olimbisanga parce que na étape ya za sikwa za so mokonjika ya CRD za mokonja batu nyonso to menga na zolo poza encore tant que président ya Assemblée nationale et puis tant que président ya tant que cadre ya parti na ye toujours accompagner na politique o ya za ko sala na osenga ya tant que président ya Assemblée nationale a saisi Cour constitutionnelle. Ce qui cour constitutionnel à Koloba. Oyo kaka les six confessions religieuses ba déposer qui pour entériner yango. Matangu wana biso ba yi politique abuo pia to sukul maboko na biso. Ce qui aux opposition que ndo bundana cour constitutionnel. Ce qui peut aux alliés confessions religieuses pour se séparer et cesser senko boke bundana cour constitutionnel. Makambu ya mboso abuo pia Francis Kalombo kolobana mboso te na ngonga wana Fayulu kolobana mboso na ngonga wana te parce que makamu nyonso tu écoute siko pe na cour constitutionnelle parce que bino moko pe biso moko tolobi ezali la haute cour ou azotala makamu nyonso tu oyo eza kotambola to pe eza kotambola te na constitution eza nde ba prérogative ya bango mutu moko te aya koloba parce que confession religieuse va exercer pouvoir na bangote logiquement ndeng ba pesa ki bango va prouver que non bazali crédible bazali unanime pour na ko sauver république pe ko pesa maboko na bayi politique na bisiko bango bazo kokate ba faillir donc na makanzi nanga et ko senga été parlement avant d'entériner oyo loka keza na kate maboko na bango ba senga nzela na cour constitutionnelle a tranché et pour na l'air wana muto moko liswa ko lobate to kenenga parce que retard oyo to komi nango mutu moko andimaka to le Canada 2023 te mais tangu ba confession religieuse bazo kumba biso na divergence oyo divergence yango moko éthiquement parlant, moralement parlant, divergence yango moko ne mutu ezo ko elastifier eza faci te muta ko elastifier 2023 ezali président de l'Assemblée nationale te muta ko elastifier 2023 mais ezali bongo confession religieuse lokola bango bazo potana Senko FCC naba groupe mosusu batikali lokola bazo potana qu'ils assument eux-mêmes ba asime bango moko mutatanga kombo ya Dante Francis Kalombo kotanga kombo ya mboso te kotanga kombo ya mboso te mboso azali catholique te mboso azali protestant te mboso azali kimbangiste te mboso azali pe musulman te mboso azali président de l'Assemblée nationale makambu ya seni makambu ya présence ya seni eza makambu ya confession religieuse etali kimbangiste etali protestant etali ba catholique etali ba musulman etali na ba religion mususu société civile dans l'ensemble ezali mboso te mboso ya na place na na parlement etali ete mola timbato bazo sala biso déjà sintozo chité déjà Nino bato bakoki ko retenir par rapport à l'émission na biso ya mokona lelo moi synthèse na yo na maini soyo
tolobeli lelo soki kozala pe na message moko fort okoki ko yebisa ba nyonso ba rolanda o lisusu balanda o mwakala ekozala nini? En tout cas eloko oyo bato bakoko retenir na oyo ngai na uti koloba awa na kati émission na biso tozali kosala ndeko Moustapha ezali tolinga mboka to exposer mboka te tangu tozali ko exposer mboka oyo ya biso tondima ba humiliation nyonso tout oyo bakoko humilier biso nango na sous-région d'Afrique na région d'Afrique même na niveau international tondima toute humiliation tangu biso moko tozoko retarder biso moko tozoko tsaba querelle parce que na ba querelle parce que na ba divergence. Je me rappelle bien un grand sociologue musulman Aïbisa Bissou Lobi que non, attention et attention avec les confusions. Attention, attention avec les confusions. Dans une société, confusion dans la société, est un élément nuisible, il y a développement, il y a progrès. Nous tournons surtout oyo à espéraka qu'on évolue dans il y a confusion. C'est un homme psychologiquement malade. Là, je vous dis. C'est un homme psychologiquement malade. Nous tournons surtout à persévérer dans la confusion. Que oya lobi boye, il faut créer la confusion oyo. Pour ne faire ça qu'on développe. Yo kaniso freiner le développement ya moninga. Nzoka on freine le développement ya yomoko. Dans tout ça, c'est le Congo qui est freiné d'une manière développée. Congo m'a freiné. Yango no moni to lingamboka. Toko tsamboka na ba confusion te. Message oyo ngai na koko bato ba retenir na émission oyo nyoso tunga na salisa yango na to lingamboka toko tsamboka na kata ba confusion te. Bandeko oyo bazali kolanda ngai na kati ya émission oyo ndeko Moustapha apesi opportunité na baninga na ye ya kati ya mosala ba pesi nga opportunité ona leka pona kwa kosola na bino na osenga na bino bo soutenir émission oyo bo soutenir activité oyo ya ndeko na biso Moustapha Malembe ezali moko parmi ya ba souci oyo bana mboka bazana ngo po ete Congo ekende liboso. Alors na kosenga bo pesa makasi bo pesa maboko bo hésiter te na ko soutenir ndeko na biso akende liboso na émission parce que c'est émission moko malamu mingi to bandi yango malamu pe tuzo ke kosuka nango malamu et puis tout senga e continuer sa makasi bandeko ya biso ya CRD bandeko oya biso partout bozana kati ya kicha partout bozana to soutenir ba émission ya ndenge ya boye na ba bana mboka ndenge ya boye na ba initiative o bazana ngo to soutenir pour ndenge wana nde Congo et ozala Congo ya makasi pe ozala Congo moko ozala très fort. En tout cas nakanisi yango wana nde o na ko pesa message pour na bana mboka ba kolanda biso na ngonga oyo pe na tango oyo proposer pour na biso. Merci Mola Timba Wazaki invité na biso, merci vraiment, ça me doit de droit au cœur. Vraiment na malobane ya suka bo soutenir vraiment ba initiative ya Bouye, vraiment merci. Na aussi sa boité sans que na remercier bao bazawana bazalaka wana pour na soutenir biso. Na sima caméra de ko Elisampu, il y a mon vieux Babimboli agence Badem oyo vraiment atikaka biso te oyo agence ya fret oyo rasoto zubilo ona to comme ça n'importe ndako ya kabo mwamba oyo azali autorité morale ya bana jambo Ravel Boyenga masa na ngai oyo apesa ngai groupe encourager ngai kolekaka na betando ikebo pona kolobelaka bino ba ine so message kolanda biso ya Nathalie Paka Ngoma. Merci vraiment na Rachid Nyongwa o na zanga raté ko remercier yo ebika neto sololaka na nyonso yo tolobanaka bo s'abonner massivement na Info Plus to kutani na numéro mosusu bye.